frère na ndenge na lobaki makamba mpuka ndenge na solo bana ebi famille moko na Afrika wana na mboka na bisa Congo ezaka na ba problème moko vraiment matata donc makambo eleka ku bimaka même na ba radio elekaka na ba journaux elekaka même na télévision makambo elekaka donc famille wana mwasi azako bungisa bakalesona iba luki bakalesona ba famille ya mobali pa azako bana ndako siko mwasi azako kansa peut-être famille ya mobali ne bazako zo bakalesona bazoko nokutika epanganga mama eza bongo zilobela biso batamboli ba nganga lobi balobi ke ba famille mobali no bazwaki bakalesona bakanotika epanganga po basala yo mabe ti libala ekokufa donc bakalesona bunga na maza split de 5 kalesona bunga kina ndako libala ya mama na bana kaisa kobunga ya mama na bana kaisa kobunga baye kopanza libala ekufi sikoyo tango bakeko kota na ndako ye mobali wana mwasi asakenda batala kaka na ndako boye basi bamona luka moko boye donc bampuku bafungula mwana luka moko batala na kati bakalesona nyonso ebunga na ndako bamoni yango nawe ezaka na tache rouge nawe ezaka na batashe nyonso ezalaka ya salite donc bakaleso mususu ezalaka yo moko yebika papa na mama ya mususu bakaleso bayebika ka air balongola kango pona kozongisa ngote sikoyo mpuku asako ede bango azongiseli bango ateli bango na koya azaki na bepo ezaki na basorte na depo basorte ya bacouleur nyonso banani bacouleur rouge ezaki donc maba ya ndenge na ndenge ezaki na kati sikoyo nyonso wana ezaki nganga tiaki desordre wana soki nganga lo bateki wakena ipanganga boye makindoki kato za koleka makindoki do po bandoki baya ko longola bakalesone pa mama na bana mbwa bakweka nyonso wana bakweka nyonso wana bunga pona nini nganga pesi makamalukuta sikoyo libala yako kufa mesuka nango sikoyo verise eyoko bimanini bakalesa kana wana kata ndako do nganga la bango mpuku ndoki na bango mpuku et pourtant preuve wa imone ke perdu dans un cercle vicieux, libre de force vérité, je vais chanter ma liberté, libre, je me sens libre aujourd'hui, libre demain et à jamais. Libre de force, vérité, je vais crier, je vais chanter ma liberté. Je vais crier, je vais chanter ma liberté. Alléluia. Amen. Vraiment apprendre rebelle. Donc pour conclusion ezali eke bilembo nyonso sili komona concernant kindoki. Basine o basaelaka. Basine o emona ke o eza elembo ya ndoki. Nyonso buki yango. Pour dire que makanisi nyonso ya bato eza nango ya lokuta, n'est-ce pas? Lokuta. Alléluia. Eza lokuta donc tina mokote fotokola toyeba ke nyonso eza lokuta tozokosa mamingi tozala kana ilika na nzambe ya kosunga biso mayele nzambe tosenga connaissance na intelligence ndamba kopesa biso comme ça soki passer azo ko yebisa yo ke boye ba passer wana nzambe talukuta azo ya kokabola bino nzambe alobi bokabola te même si bato babundi même bitumbe bimakasi nzambe azo ba nini kaka toyokana mais soki mutu azo ko dia ko tia zolo bondo kiboya azo ya kokabola yebaka zamu l'homme de Dieu te azali mutu na diabolo. Donc, siko ser nanga place ya bakaleso olobeli. Preno ke batwana bakena panganga te bakena repa ba pasteur ba monaka ba bikulaka ba les prophètes. D'après yo, la même histoire eleka ki pa banganga o landaki na radio télévision et ba prophète na version na ba en tant que basaleli ya Nzambe. Elinga ke lekela ndenge ni. Bon, na ba prophète ozo baza pena na molimo Nzambe. Na yebi nanga te preno ke mutope na même scénario parce que olobi bakena ki panganga mais preno ke siko batango bakena ko trouver ba papa mbikuti mais siko ndenga na yebisa kyo na liboso na
chikoyo ko ba prophète na banganga donc différence mo kozala ko sosé bo banganga bango pe banga mona ka ke bandoki ka baya ko benda bakaleso wana bo bango kutu mikolo nde bango pe na ba panti mbokati bango tozo reni ya po banganga batu bakomi na bango batu bambo soki ba yoki oke panganga bakomi ko ka soni business anganga komi na ngo si na ko banga na so ba koma na liboma na ba koma na liboma yango omoni ke ba bazo siko ba bomi business ango bakomi siko ba yeko kosa na église comme ça l'église ba su ba membre belé ba ko so ba te belé comme ça ba sala pe ba mbongo kuna ba koma bata ba boma te ba koma bata ba boma te mais siko serie bisanga pona ni bato ba kenda repa banganga soki ba yoka ntena banganga ba koma kana bata ba boma pandake ko mona banganga na ba passer ndenge moko na siko bato ba kepa ba pasteur makambo ezala solo ba yoka na ba passer ba yoka na ba pasteur te mais bato ba zo makama boma te pourquoi pas banganga version négative eza maboma bata oyo ba kenda pa ba na losambo bango bakamwana za koyokana te koma banganga sikoyo bazana puissance ya ko démontrer que ale boyokani te akomiso pe nani mutali boma nganga alinga mutatele tembete nganga natango a rêver ko chele tembe oh non eza lokuta mais siko pas sukisa yo bien faut abebisa yo Zomon yo il faut abebisa do bazana mayela ko bebisa bazana mayela ko bebisa bazana mayela ko bongisa te ba bebisa ka ba okay soki botie tembo lingo ndimbalanga teke makamana so bisa bine za solo totala mutu wana kokoma liboma mutu wana kokufa soki bomoni ke mutu anga komi liboma yeba ba tienkelo ba tiaka na misu wana do ba empoisonner système nerveux na ye yes et puis ba nerf na ye bouger nda komi na liboma et puis bino bozo kanisa ke ba mystique mute komi na liboma nganga na za makasi yango moni makamo penda lobaki yango isalami zo kanisa na ba mystique te eza ba mystique te eza ba sali na ki makama mabe donc ndoki nde empoisonner donc yango ba tolobaka ke ndo muto ba benga ndoki oya bomi abapanti makila sopi makila mutu akufi wana ndoki mais oyo bazobaka ndoki apumbe wana ezalaka te wana nzambe kama mutazana makasi wana azana puissance donc soki na comprendre ngolo bake même nganga azana puissance comme ça mutili boma te mais ayebi biloko nini akoyi ko pesa yo oyo ko bebisa nzoto na yo n'est-ce pas pour démontrer que moni intela yaka wato yokana kate et puis na komisa nini liboma mais liboma ngo ezali na oteka ayaki na butu eza bongo donc nganga sana na sambo yo so mona mutu akeko luka nganga mema ye na poto mutu ambe akena poto bato ango sinona nefu taba koma mboma basu bakufa Alléluia. Ngamo na sana soki na episode pona na sana mutu moko ya famille nanga ato bungisa ka bongo pona kena luka nganga pesa ye po akena poto aya ko koma liboma na liboma suka to kundai mais liboma ngo ezali ba mystique te eza nganga ngo pesa ke bankelo batiake na misu mutu busha banera na Alléluia. nganga na koko ko sakana ngata ko yebisanga na mpote kwa daye na saka pembena batu wana te Alléluia. Bien, donc on a répondre à ça comme ça de autre conclusion. Na makambo tali nini suso prometa kibiso. Oyo to so songa la sikoyo to koniata bien oya magie noire na magie blanc. Alléluia. Amen. Bien, maman ni na banza awa tosiliko zonga lisusu na place au promettre biso yoko expliquer biso différence ni nezali entre magie noire na magie blanche ya bamindele. Magie noire qui est yango ezali presque comparé na sorcellerie. Est-ce que ozali prête le supo na ko répondre biso na mituna oyo? Magie noire na magie blanche eza na ngaka eloko moko.
Donc magie o bato balobaka o magie eza boye magie eza ba trick na ba tactique eza na kati. Donc bakosaka na bango